Tendance qui benga onani. Ça la tête. Yem ta benga na bato. Selon na yebi écoute tendance qui benga a joie dibinga. Il y aura comme dibinga. C'est biso to ka biso na kisasa to zana hôpital ba komba bon. Biso ki kisasa to ba mama yemo. O ba komba hôpital na biso kalembelembe. Il y aura ba komba hôpital mais lelo échanger à chichi. Ya wana ezali restaurant, tu ezali auberge, hôpital li. Na ebite nga utata na belbo me amnga na chichi wana te. Ba mo kuna te. Bobe mana chichi te nga so na beli. Na compte bloqué na ngambo na ngai na bimisa na hôpital ya guna nga to sinon ke même na hôpital ni pe na obela pété au nom de Jésus. HJ bato ba kinda kula ba continuer okende pe ba lima ba pété. Motali mama shako nga na yebi. Bon moni kala mingi tawa akufa liwana ye peda liwana ye bato ba okamwa. Eza pena mort inopiné. Oui mort inopiné. Moi inopiné, moi brisket. Vidéo moi circulé babi cette belo, tu avais parlé au yebi mutu oyo abomé mama Shako. Oui, ngana bi mutu abomé mama Shako. Wana cette belo. Na lobaki yango na kotanga kombo na ye. Mutu abomi mama Shako asa comédien, azali comédien, totanga kombo na ye. As a grand chor, ali pe batebe na monde théâtre. Tika boyoko c'est. Oui, na yebi na otanga kombo na ikalate. Na pesa batu, na ben na bino bozela kaka moto akufa mikolo eza roya. Tika boyoko. Comédien artiste akufa pour mama Shako, c'est yem tali mama Shako. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment je suis émotionné. Je suis vraiment émotionné. Obi bato mokil ba seka kingai. Regardez ce tonton là, il est maisonné. Tina ajoyo chez le parent. Kaka, au moins selon les calendriers ba mo benga abakouk, âgé, anine. Vraiment ça me faisait étouffer. Abakouk ou abakouk, ça dit mutu mo ba comme mukolo ménopause na ndaka ba parent. Ba na quartier abakouk, ngapena ba non. Après, je suis gêné. Dans 90 ans, pourquoi pas moi? Vraiment, j'étais étouffé. J'ai dit, Père, pourquoi toujours ma vie à la subsistance couronnée? Pourquoi toujours ma vie à la souffrance comme ça? Nzamba yo karalo samba yo kinga mawa na longwe chez les parents. Botu na komi wapi? Na komi pas ya petite sœur. Oui, longate. Et pas wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye Info Perso. Et kola kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Wande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai menatonga. Le devant nous appelle, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout, ça dépend laquelle vous nous captez en ce moment. Bienvenue dans votre émission Info Perso. Vous le savez, cette émission est là, socio-culturelle, qui est là pour parler de tout sauf rien. Mesdames et messieurs, vous le savez, le Congo est en deuil, comme je le dis souvent, parce que Toyotiko Petre, une légende dans le monde des artistes et comédiens, au nom de Mama Shako Jackie, notre maman Oyo, a s'appelle Sabiso Maman Oyo, Tobanda Kota, les dépôts des enfants, toujours conseil, grâce et savoir-faire naïe. Dans cette émission, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. Je vais recevoir l'un des artistes bourreux de talent Oyo, Basabana et Mama Shako de 7 Belo. Vous le savez, l'artiste évolution des groupes, c'est une marque là où notre président Caleb a chapeautaka. On va essayer de parler avec 7 Belo par rapport à parcours naïe et on va chuter au point de Mama Shako, point de vue naïe, parce que j'ai suivi une émission, l'artiste a parlé de Mama Shako, il y a Ayebi Moto Oyo Abomo Mama Shako. Ça a créé des polémiques, j'ai suivi des chaînes de partout Oyo, enregistré vidéo. Il est là dans votre émission Info Perso pour parler de savoir ce qui l'artiste Oyo a
vous êtes derrière Yeloué Maman Chako. Restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria pour toute cette émission. Laissez-moi vraiment rester et remercier plutôt notre équipe qui travaille vraiment au frère Moulin. Merci à vous, Guy Solo, derrière la caméra, où l'excellence travaille toujours là. Je vois encore elle, le prof, qui contrôle le montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je dis merci à vous, Evaris Abdallah, qui me suit depuis hier, sans oublier Ronsard Massamba, partenaire officiel de cette émission, Archevêque Le Bobo, Zéro Fénéa, mon vieux Odilo Mampouille à boutique. Exemple, là, sur bientôt encore retour à Kinshasa. Merci aussi à vous, Ombana Chakoba, le mouvement, bientôt l'album, c'est pas sorti, va sortir. De toute précision sur votre émission Info Perso. Pour clore, Maman Chouchouna Tati, la vraie femme d'affaires, Maman Léa Belgique, merci pour nos Western, pour nos conseils. Sur le fond, là, on va essayer de parler avec cet artiste. Là, je dis bonjour, c'est Bello. Bonjour, artiste. Oui, bonjour, amiral. Bonjour, tout le partout dans le monde entier. C'est Bello, toujours en forme. Mes condoléances. Oui, merci vraiment de tout mon cœur. Non, nous sommes des chrétiens, hein? Groupe Sinar qui est un groupe Abassal Nzambe, Toyaka Bavoyou, Bafimère de chanvre, mais aujourd'hui on est des frères. Oui, fumeur de chanvre. Je fus un grand fumeur de chanvre. Nga melanoa na papier à pelir, si na débordé dans mon melon la papier ciment. Oui, excès de chanvre, mais les lots au bon la mité avec Jésus-Christ. Battu ezali pasteur nanga pasteur Flavien Mouyamba. Église foi en action na Salongo, batu tout ba yebi Sinark, ba Ans Luzolo, ba Diches tout ba lekanzela o pas pasteur Flavien quoi. Awa eza mabondeli maombi. Kibomango na bonzambe. Awa. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui, c'est Bello. C'est à travers lui, on va essayer de parler de tout ce qu'on a parlé sur notre annonce. Donc, restez vraiment connectés pour comprendre comment cet artiste a un savoir-faire ou à Rosexa. Bisopé na un temps où il y solo. C'est Bello. On rappelle, c'est Bello. Comme on est Outawa, puis c'est Bello, moi, par contre, pour le loyer, n'est pas président Caleb. Oui, merci, amiral. Cette Bello combo non cette Bello eza qui est sa famille Bello tobotama set nde babenganga set Bello tobotama set oui tobotama set famille Bello papa nanga GD Bello koko nanga Bello bana ngiringi bayebi pona mwana ngoto kobanda nanga carrière nanga na banda théâtre na déception et diplôme d'état tant na katanaka na école Mombo Daniel Kezana Kasavubu tant na katani na zanga ki espoir ya on a kenena sa théâtre pour le grand frère nanga Lava ya Lava za grand frère nanga azaki des artistes la biza makila nde na banda théâtre pa ya Bijou la reine na jouer na ke pa ya Miraesa tout qui ne soit bala Bijou la reine landanga pa Miraesa bazongisa ngai mais Miraesa boyaka tant la longo pa Miraesa na ke na njili et pa ya ve nanga mundueri na fe gawo le kapa mundueri hein et ba tutu ba ibi antenne ayebi deti ba fait koedi ba na groupe salon nde bazalaka na RTNC de biso na antenne atozala ki pe les leçons na ke na antenne ana star vedette munene toujours ba filmer ba na dendo ba filmer tout monde rasali na ba suka ne ba 10 ans passé ne ba 5 ans 6 ans na e azaina ba 7 Bello roi to bimela wana et après Mondori ne na na Sinark esika na yo comprendre que artiste c'est peu faux à la swag artiste c'est faux à la propre boga pe mikolo pe na loba adage moko talentia village a raté so moni artiste aza village c'est abotama artiste était artiste nyonso ya mokili o aza talent to bana na ba commando est-ce que mon la commando a ville commando a toujours ba mesque beauté pe ata koli mo senti moi o chic no sa ville bazala te Brice ville zala Jacques ville zala te Jacques Claude Van Damme ya bogar kaka ba Van Damme tout ndepe to na comédien na théâtre lelo comédien ville zate musicien ville zate ne biso na Sinark présent na Calais Bogar ba grand pote mère na ba maman Das Junior Kombuso ba la rock Bogar na Bogar village zate quoi c'est comment pour nous affronter groupe misa ba acteur rebelle l'autre comment ba acteur na nzela grâce ya président Caleb mais yo ezaki ne ton frappé porter ka tester tout moi même qui opena ya tiki pas président Caleb ouais c'était pas facile c'était vraiment un combat de la vie parce que excusez je m'exprime en français souvent hein. souvent chaque lundi moi je parle en français hein. C'était pas facile Nayaki Sinark là j'étais
banda kala nga kota fa baliwa na kota te mena yaka sinaka fa baliwa banani mais venanga vice Julien abando ça samo ba G achita sima ndé avec le temps comme Dieu est bon ndé tant maman nanga kufi maman nanga ndo bana so koti sinar na rodo foot ba car mais mère au kufa na zaina déception c'est pour cela na habité na quelque se consoler na sinar les jours pe na yaki wana na kota premier jour kana koti na sekisi président ba tout ba linganga ti lelo na tikala na sinar quoi. C'est ça. L'évolution comment déposer dans un sinar, l'évolution ça va, c'est bello, présent postakayo, ba rôle ba aujourd'hui mon rôle qui zengi, aujourd'hui mon rôle est belé mais apport non ni au parti au jeu open que oui personne confiance pas présent Calais. Oui, apport nanga premièrement eza présent à partager ngai na compte Facebook na gag mon sinar gag titre nango c'est bello. Bato bayebi présent partager nga déjà wana début na karenga banda mamona gagi moya sina site na setibelo tant longwa na présent yo memanga na jouer muto pousse na kalunga na exil pechanga et panza ki sasa mobimba bato tout ba otala biso bayebi ki na bachomo na bango ya partout muto pousse wana na swana na kalunga bobo tant longwa na lelo tozana à part bla mike opener marka ya mine lelo tozana mes pauvres filles. Oui, dans mes pauvres filles, on a joué 9 tableaux. Pas 9 tableaux, bah tableau bien, qui qu'on a s'exprimer vraiment quoi. Vraiment, à part dans les qui tombe ya na biso ba en solo solo bazar sauter biso petoyer na ba lola bangote mais lola set belo main na za différent de na ba trop canara tu moi je na lo jouara te qui net ba tout cas tu sais lorsque tu joues non nous on est des je peux donner mon style, je peux dire même. Tu veux Calais, moi tu as un tableau tout trop de français, mais le moment mélanger français lingala. Oui, bien sûr, parce que le peuple toi à la Tinark à comprendre message français tout est côté en anglais, chose à peine à arbo en sous le no ba français correct. Il y a ba ventir, le ça là est ils en anglais, Tinark ils ont maison mère. Et ça là tout ça la reboalatin et ça la café room et ça là ba tout ndé pe sali ba 7 belo lelo. C'est ça quoi. Na groupe Sinar que ça à l'aise par rapport. Oui, na ça l'aise parce que ba excuser nga ba fait gaou ba ve monweri mais que son nom repose à paix. Et pas na bona zena melidia mbamo bo ya mo boso de tournage na kina nganda no na bulari mais lelo na mo boule ma nzambe. Tout ça là bas succès oh ba carrière na biso ya ba cité ko nga basi balinganga na linga bango te biso carrière na biso za Yesu na nous tout kabine comme ba PD ba artiste commandé ba na showbiz surtout ça ba PD ba nini mais tant les tijolo anga na pesa sima ba betanga tom sum ta betanga na 8 mètres à 3 virgin à 5 virgin yangwana na préférant na sinar na za l'est na Yesu to koba malembe c'est à osoma mutuka malembe c'est à débat non malembe c'est à comme grand débat grand tout ba comme na Jesus. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre celui l'artiste c'est Bello. Il est vraiment notre invité spécial, on va essayer de parler avec lui vraiment. Là c'était important aussi de savoir parcours et artiste c'est Bello. Au coup ça la me le montrer doit comprendre un artiste et comédien. Ouais, merci beaucoup. Na préféré kana c'est ça ba fa nanga vidéo on peut partager na bato belé batala garçon mo baya na saki ne boye ba complet ba déjà longo chez les parents na betali solo bien aimé dans le Seigneur. Vraiment je suis émotionné. Je suis vraiment émotionné. Obi bato mokil baseka kingai ou c'est regardez ce tonton là il est maisonné tina ajoyo chez les parents kaka au moins selon les calendriers ba mo benga abakouk âgé anine vraiment ça me faisait étouffer abakouk ou abakouk ça dit mutu mo ba comme mukolo ménopause ndaka ba parents ba na quartier abakouk ngape na ba non après malora ndaka ba parents âgé na 90 ans pourquoi pas moi. Vraiment, j'étais étouffé. J'ai dit, Père, pourquoi toujours ma vie à la subsistance couronnée? Pourquoi toujours ma vie à la souffrance comme ça? Nzamba yo kalo samba yo kinga mawa na longwe chez les parents. Botu na komi wapi? Na komi pas ya petite sœur. Ouais, longa te. Toi là on met pas petite sœur.
chez Petit Serre, je dors au salon. Au but que là, dans le salon, ça relègue. Il y a un dérangement au fond de la porte, mon tour, les gars sauter. Il y aura un combo qui est au salon. Comme si on est chez Petit Serre, là, dans le salon, relègue. Il y a un calme chez Petit Serre. Bon, forme qui est jalousie. Il y a un coca bon, na longue soit pas Petite Serre. Bon, tout le monde a commis wapi. Na commis pas beaucoup kilo. Chez beaucoup on a l'air gouboé. Na vanda chez beaucoup pédicure dans le canal puta na tolo. Respect belé. Mais ma beaucoup là ça jalouse na ngai. Oh, so balai na ndako ayoka rabasani le la chwaka. Ngabi ma beaucoup est-ce que moi et ta fille toi bandeko? Non. Quand le kinga oh abina on a molima implicité. On a molima implicité na longo sou cheba implicité na longo sou cheba bokilo botuna na komi wapi turonde bo sepeli na komi na église tant na komi na église kuna babi molima ekobo teleme le kenga ba délivrer nga molima ekobo longwe na bina sala test pone ba molima ekobo longwe na kena mon pono na ke tester en haut na tester pena so longwe na kena mon pono client liboso benginga setie yaka na bité molimo nzambe simbanga na okweya te na leki client mi bala benginga setie yaka na binzambe touche mon cœur touche mon rein touche mon estomac na okweya te na leki client mi sato benginga abiseti ya lelo eza ya ofele ya mbongo te Nathalie gauche peut-être mon dim église na so rosa azate Nathalie droite mon dim église rosa azate tokoti naye na binzambe simbanga ata na koti simbanga obiki atana drapembe ngaskola kokomona drapembe te nga drapembe kwesanga obiki bana nzambe bolimbisanga jour na kweya j'étais tombé. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre les savoir-faire de cet artiste, ces histoires où Nakangi peut passer dans un Sakamabe. Félicitations à vous, l'artiste. Oui, merci. Waneza vidéo mon sala na sac. Maître Yannick, Ayebi Marambo, Maître Lamsa Sinarka. Maître Yannick, les Kofi Mounene. Vidéo on les a partagé dans le chez les parents, non pas petite sœur. Et tamola bato bata biso ba bien. Exemple na bablo na sala na sarabe. Tibé Laurent ça ensemble beto sur le nom de quoi ba idole à cette tibé le zaman. Nga 5 ba idole. Nga na banda o sepela mingi na vina nga Jani Faye tant Jani Faye azate na sepela na ba ve mundueri ba ve gaou pour na leka école wana mais na lelo maman sepela en solo. Pour idole bika tena sepela jouer lina yo. Faut na sepela pe na ba vie na ndongo marchaka quoi. C'est important. Oui pour na rosa idole par exemple ve gaou bato banga seti tomelara trop mon na ba faux na préférer en solo pour na vie normale boye à réussir on a ça na c'est pas dans le solo quoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre, moi c'était important aussi de prendre quelques minutes de parler du parcours de l'artiste, de savoir l'artiste à Outawa Piazo Kenewapi. Cette belle tokoti matsango ya liwa ya mama Shako. Oya mbaki sango oyo ya mama Shako comment na matoyi. Ouais, vraiment c'était vraiment souci côté la maman Shako pour nga pena kola en tête maman Shako na papa sans souci. Mais tant que ça j'étais vraiment souci makasi côté la pena légende maman biso kufara boye biso to jouer na été pour nga maman Shako kuta na te. Na jouer na kalunga mais na jouer na maman Shako te et manquer nga makasi vraiment souci vraiment na motema pona ne ko wa baninga no simple ba PC a jouer tabona ta mona muki a jouer na ndenge sengeli sans ko sous-estimer artiste. Oui, ça c'est un exemple à suivre. Oui, na yoka on peut na mona na ba théâtre ni au somo ba théâtre mo ka ba ta sika maman Shaka tourner. Vraiment exemple là to tikela ta na richesse wana pena exemple bien toujours humilité précède la gloire quoi. C'est ça. Lelo oyo toujours mona matanga maman Shako et comme place ya osala fête. Bande ko na bino ba artiste comédien ou l'école la maman ba komi ko sala ko filmer pour na ba poster yango au mona artiste comédien mon nene puis mais azo ko boy intervient na pourcent da sabato interview mais a jouer na théâtre alors c'est compartiment na maman et mon papa qui ça c'est baby tout na temps à Sodome na comment tout na temps à fin ba te belé ndenge bazabo et bazo comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Moni matanga c'est sika bakabola bible lobi lela na moto azolela mais le commis le contraire
au moins bato ndeti bongo lo beza ça ba désert place à kolela bino comme ça en fait comme si bino bokufa te mais nga pona nga bato tu ba sa bongo libabelanda bango libabelanda bango ba pe ba kufa pe bato pe ba yana matanga na bango ko saka ndi ba ba sala po o lona yango obuka quoi ça bongo quoi. La vidéo mozo circulé babi Setibelo, tu avais parlé au yebi mutu oyo abomek Mama Shako. Oui, nga na bi mutu abomek Mama Shako. Wana Setibelo. Na lobaki yango na kotanga kombo na ye. Mutu abomi Mama Shako asa comédien, azali comédien, totanga kombo na ye. Asa grand chor, ali pe bato be na monde théâtre. Tika boyoko Setibelo. Oui, na yebi na otanga kombo na ye kala te. Na pesa batu na bena bino bozela kaka moto akufa mikolo eza roya tika boyeko comédien l'artiste akufa pour Mama Shako seki yemtali Mama Shako selo yo ki to candidat das tonto artiste roya après Mama Shako do Césaire oui mon bel to moi te na ko déterminer sexe te mais boye baraki artiste azo kufa mikolo pour Mama Shako nda kufa comédien mo akufa kala te ane okara yemtali Mama Shako pour Mama Shako azambu so banga te krelo ba prompter créer un problème ni professeur créer un problème te na komba mutu te na te na komba mutu te journaliste mo de nemo tangara ko mo pona CPC na beta kinga pas CP la kaka mais ta kinga te motali Mama Shako ngana yebi bon moni kala mingi tawa akufa liwana ye peda liwana ye batu ba kamwa eza pena mort inopiné oui mort inopiné mort inopiné mort brisket 7000 mort inopiné c'est-à-dire on l'a na tombe akufi na brosse à dents akuti ga bon mort inopiné asula ba sani ka bo akufi na sani mort inopiné faut tu parles non c'est bien bloga un sebi makati ouais on ba grand frère ba luzolo ba yana biso akati faut s'inspirer na batabo église na biso o azay protocole na église luzolo tout dernièrement na komeli poto sola bien na CV fait ça elo mo boy au jouer pasteur nga ene ti délivrance au délivrer na ba français wana nga ce comme ndimona tir ba easy sko azo senga vo sabi papa nga nazara na poto sikoyo video ngo tokosala ngo sikoyo na téléphone to na appel to lobindene na van na boule na binga na mona foi en action et là on va betting eza bonzambe na bité V, tout est possible à celui qui croit. Na koya pe na nord to saliango. Pour so na teka doute na bate na zela tserozonga. So beta 50 pa yanga ki na poto na activer en soya. Ulande kona nga. V11 Kamal bana biso le nom puissant de Jésus-Christ, roi des rois, maître lycée de la terre. Na commanda ma pasteur Flavien Mouyamba. V na ya poto. Nga no to jouer na nord. To jouer pe na o senti pe na que so esinga film kung fu nga na yo na poto de ba français. To beta on ve. Chez la foi est une ferme assurance. Je ne peux pas pour venir sur Kaleba la sous bonzambe. Président Kaleba Lobake. Président Kaleba Lobake. On a un moto kate autour de la première voiture. Là il y a une voiture. Dans na monté maintenant dans là, né dans moi empêchement. Ve ba format biso en foi. Moto kate moto na moto. Na moké na ba. Ata la garage. Na tout na bi mutu ka mobo ya ba valeur ba 1500 ko mona na. Bani on savait pas swinga na kangi pe 1000 nanga. Mais tellement satarisé na liambongo. Mais foi ya mbalo etondi pour la foi fait de ce qu'on attend. Sozo yo ka trop nde okoma na kondima mingi. Kondime ya sozo ka maloba nzambe mingi nde ozwa foi. Ya ba papa na biso ba former biso. Venant ya poto. Quand on reste toujours là aussi, il a parlé, à cette émission concernant Pamela Chikolo, il a parlé à regretter le lot comme on a matin Mama Shako comme on a artiste émission on t'a posté aussi longtemps que artiste et comédien ceux qui artiste émission Koufeli bazar na bolingo on a ko partager mais jusque là artiste est mort et autant la Mama Shako artiste est important puis un mot par rapport à ça ce que l'on est bon ma biso de ba comédien to ba complexe ba musicien ngelo na linga ngotin comédien via musicien alors esquisser V ça est président phénomène bo esquisser nga ba vena biso ba président na biso ba pesa image mo lo la ba via ba musicien et comme lo la
pourquoi ma grand force jouer na wera pourquoi ma projet nini nzoni ba musicien ko ba fait ba important pour ba créer vraiment ba musicien pour envier ba comédien grâce à ba phénomène na fait ça nga via publicité hein oui au mona lelo ba fait c'est vraiment benga ba wera pe na ba blog na ba PSP cop ndeti ba vina ba duchesse ba ans ba fabrique ba ba camarade na ba oyo tala bona ba repa are bongo nga via musicien te pour un tout comédien né musicien to bota mana musique sans souci ayemba si atula yemba ngadia da yemba ngape na royemba biso to yemba na présent kale buta sala album simba danger nga via ba musicien te bango ba via ne biso asuluzo a raison. Ta photo na page montre mon ami ça posté Mama Chako. Parce que musicien pas au kufa, to poste te. Oh bara bongo ndi bo banga bango. Te to banga bonde pour voir kinda ba poto so to kinda ba. Tombo kabi ça les passe à vérifier ba musicien toi ta musicien mon ta posté Mama Chako. Ils ont sopa biso comédien tous esprit petit. Fait en ça na raison photo so pena esprit ya comprendre que ndeto sa boto ba talentier. Ah théâtre malwa bata maboki nzo ande théâtre loi muta sa cinéma. Yo comparé Chic Norris to Brisilina na musicien mo par exemple aux États-Unis. Muta cinéma dans la valeur. Mais les autres mo biso nem to so faiblir mais avec l'été et les canons. Quel message que lancer le long na média na presse place à matin comme une place ya ko benga na bato. Votre concert tendance tibinga a ko benga na bato na matanga. Est-ce que ce muta na problème na muta kufi a ko benga na matanga? Tendance ki benga onani. Asa la tête. Ayem ta benga na bato. Selon na yebi écoute tendance ki benga a joie dibinga. Yora kombo dibinga. Amuluba baloba ndebe. Ya nga muluba excusez rapport la présence Fachi na linga bino. Brasser na balinga bino te ba bato. Mais ya so benga na bato pourquoi? Et ça bato ba yolela yo benga na bato yo nani ba bo bébé sa réputation ba luba ce n'est pas bon. Mutu so ye matanga pesa etana alela na bato bazolela. Bible ba lela na bato bazolela. On comprend? Yo mutu ye matanga so bengane lisusu ce n'est pas bon vraiment. Président Lombe a so lancé message pour na bato. Bato bazo senga population bato afan nyonso balinga Mama Chako. Bazo senga ki Mama Chako ba élément produit on bossa la bloc au sexe batne salara. Mais président Lombe a lancé message hier et le roi au salamate parce que na ba raison belé un mot par rapport à ça public na bino zo senga bon comme le roi bitumba bana matongi mso mi kotomboka il faut ça la mara bon mais bato organisation ba boyo lokwana. Est-ce que vous êtes d'accord na président Lombe vous êtes d'accord na population? Jamais na robo ya président Lombe wana ba ya ba papa voilà lola président na Caleb ba baza ba icône tant apesi idéologie c'est que ça bongo photo to sango faut président Lombe faut yo karaba mbaloba ba leader ba président so ba président Caleb ba to yo biso to envia bango to ko boya maloba na bango te poso so boya maloba ba eneza malédiction mukola ko ba te ya mabe yo zaka na droit ondima yango parce que la Bible nous dit ça. C'est ça quoi là pour moi. Na encourager Kaïda président Lombe. Quel message que vous avez dans artiste comportement tout le monde bande on a basi kola ta sexe na matin Mama Chako maman bandula ta bien ma baya ko couvrir nzoto mais to comme on a artiste bila télé bande on a biso basi kola ta sexe na matin kola comme place aller des rencontres masanga na ba mesa Mama Chako bande ko mele on bango pe bazuli Mama Chako na masa. Non, mon reine Jézabel et ça qui est Carabar la sorcière. Carabar la sorcière, Nokio a un espèce de séduction ma fille. Ça qui t'a guidé dans un esprit. Il y a une fille union sur au bazar na bonzambe te omo bakomi bongo. So landi le lo fille a vraiment linga asedu ya abimana et polobia tika la pauvre. Ba ya bele mo ba bonga te po mena ba fo banzele. Banzela yumbo. O mona ba botimba. Na mama tanga ta boya ba chérie belé ba ya na po ba fene bino ba vie on biso ba frère to boya mama ba bino banani biso ba frère en Christ yo frère à danger na lia la Bible pe na ba na lia Apocalypse na lia Jean na lia Habakkuk tine Esdras oui bon na Sophonie nga lia na Sophonie nga Sophonie na lia ngo na lia Sophonie na Lévitique yo so ta Lévitique papa bon ça mais autant no matière ba biso tanga na ba totanga na ba exode rural tant niveau autant la Bible na tanga Bible fort ça dit ba comprendre que bon comprendre les ambiances à répétition
bato bacomprendre ke kindoke koti to na monde a bafille ebele baya bachel azangi na ye cop nda yini na théâtre nda aséduit banoko. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Cette belle dernière question. Babi HJ, hôpital Oyamba, nos artistes et négligé Mama Chakou. Ah, il y aura comme hôpital HJ. Est-ce que biso toka biso na kisasa tozana hôpital ba komba bon. Biso na kisasa tola ba mama yemo. O ba komba hôpital na biso kalembelembe. Il y aura comme hôpital mais lelo échanger HJ. HJ. Ya wana ezali restaurant, tu ezali auberge. Hôpital li na ebite nga utata na bel bo me na HJ wana te. Ba mo kuna te. Bo be na HJ te nga so na beli na compte bloqué na ngambo na ngai na bimisa na hôpital ya guna nga to sinon ke même na hôpital ni pe na obela pété au nom de Jésus. HJ bato bagenda kula ba continuer au kene pe ba limamba pété. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Cette belle auto ça peut mettre Yannick Alobi ana moi le ba moko lancé par rapport à Mama Chakou ba vana na yep ana moi histoire. Donc nous sommes en direct maître ko kota na yo. Allez-y comprendre toi na maître sécurité assistant kaza awa ayebi pour moi histoire Mama Chakou juste moi mon. Bonjour maître. Bonjour journaliste. Santé normale. Puis vous pouvez voir Mama Chakou et Mama Chakou message ne ko lancer na bateau relation news ala non Mama Chakou. Merci na journaliste na Mama Chakou aza mama oyo onga na yebi na kati ya groupe ya papa sans souci aza mama mo em soutien na okende ko tala rep na bango avant mo na biga moi na biso zalaka ka bo pesa pesa nga mo ba conseil ndenge zalaka po ndinga ni na cadre bango na kati ya sécurité ya mamu ba théâtre mutapesa ngango papa masumu ebende yeni mutapesa nga charge ya ba théâtre tout RDC kané na ba théâtre nga pona moko oni na zani na kati ya théâtre président nga Caleb on a Roumanie na okiza 19 ans 19 ans ebele on a za premier na président Caleb ya monte au avancé maleme. Mais ça je ne connais pas na artiste comédien ba la Mama Chakou ndenge ni tant que maître. Merci na papa na journaliste na yeko senga kaka basa na vie basa na ninga loyengete basa ngona ninga loyengete basa pe na ninga désordre te za pe bande ko nanga pe ya ba maître ko memango pe na ndenge moko boye ya ki maître te kane memango na ndenge moko boye ya kimia ya calme pour tole la mama wana za icône. Merci beaucoup maître moi ba mbote na yo na sepe na ba mbote belé pour na président nga Caleb o na katikati ya groupe Sinak na yo pesi ba mbote belé place azali na pesi pe chef nanga pe Aigle place azali na pesi ba mbote belé na pesi pe su Yannick o azandoi nanga o tozani su pembe na pesi su ba mbote belé ngamo su ba mbote belé o ba Olanda su se belé ya kitoko makasi. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre lui c'est maître Yannick maître yo azoko assurer sécurité ya groupe Sinak ya président Caleb. Cette belle tochité na yo ba programme ya groupe Sinak ba dédicace na yo tochité non pour na lelo. Ouais, merci beaucoup ba tout botlanda biso chaque jeudi na RTGA na jouer na mes pauvres filles cette belle nga yo. Na YouTube peut tozali Sinar télévision so koti wana mes pauvres filles au monde ngwe. Vraiment ba mbote ngé belé na prophète Daniel Assouman. Prophète Daniel Assouman, les zooms de l'éternel. Les zooms de l'éternel, Daniel Assouman, Moussala Nzambe. Na pesi mbote na grand prêtre na Londres, ne ba na l'art, Gabi Tungisa. Ça dit moi na Londres ya propre ya stemai Gabi Tungisa bambote belé na venanga. Maître avocat John Kamima l'avocat c'est John Kamima l'avocat petit nom ya kati quoi na pesi mbote na sœur moi ya pembe ya kitoko Liza Joko petite sœur ya Neige na pesi opi bambote no yangwana bambote be na masa nanga City Cohen Ambrose mon ami prêtre masa nanga Cohen bambote belé na bana nyonso foi nation bana nyonso Sinak na pebdo ba mote na ser na nga roule mapendo esta kitambo telema ça dit bana kitambo telema avec maman na biso roule mapendo esta kitambo en avant quoi na pesi yo ba mbote belé lisusu na yo moko amiral merci na ndenge yo rendre nga visite en répétition na pesi mbote belé na frère na nga Olivier Basepe. Vraiment bazar vraiment ébélé vraiment toko débordé on te mais amiral et le monde au senga na batutu ba Olanda biso partout dans le monde atie bye baki
Sinar toye ma bena bane oyo. Boza la branché. Sinar qui n'a mis au Celola toye na fond. Celola tara Celola. Celola toye na nguya très bien. Voilà, mesdames et messieurs, là c'était pour vous l'artiste cette belle. C'était avec lui. On a essayé de parler des groupes Sinar. On a parlé aussi des problèmes de Maman Chako parce que c'est vraiment quelque chose de ça. La biso pas si vous avez aimé cette émission, dit merci à Guisolo qui est de la caméra. Merci aussi à vous, le prof, qui chapeaute. Merci à notre beau chief, le vrai, le grand pétrolier dans la CJB Koumalou, monsieur très humble, très puissant. Merci à tous mes partenaires. Là, je vois Japonais Nzola qui me suit depuis Lyon. Sans oublier Aigle Blanc Jackson Mouya qui me suit depuis State, Ronsa Massamba, Evaris Abdallah, archevêque Le Bobo, opérateur économique, mon vieux Chico Mabelema, mais on bat chaque. On se retrouve à la prochaine numéro. Juste un numéro. Oui, numéro dans le téléphone, plus 243 89 69 89 268. Plus 243 89 69 89 268. Bah, serbo benga na bino na frère. Na dérange na ba sa batute. Ba tonton bobenga na bino pour na dédicace tout ça la échange, on ça va bien. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était lui l'artiste de cette belle. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Victoria. Au revoir. Et pas wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti na mira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga